Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Merci l'Esprit de gloire. Amen, la maman là. Je déclare une parole dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Qu'il soit équipé de toutes sortes d'équipements, Seigneur, afin qu'il puisse tenir ferme devant les risques du diable. Ce soir, nous voulons prier, afin que la pluie de la gloire puisse pleuvoir enseigner, afin que la pluie de la restauration puisse pleuvoir enseigner. Les gardiens du temple, l'apôtre Dido Moïse, Likenja et son épouse, qui constituent le berger de cette église. Ta parole stipule. De body som kan välsigna den här församlingen. En öppna himlen kommer din kraft. Nul. Quand on parle de nul, c'est-à-dire aucune puissance négative qui règne dans ces pays. Seigneur, merci parce que tu lui as donné ces pays. Qu'il avance et qu'il s'augmente et qu'il s'épanouisse. Si tu es d'accord, tu peux dire un amen plus fort. Si tu es d'accord, tu peux dire un... Que nul ne tiendra contre toi. Kommer din mod, Jesus det bara dig som kan vara i centrum, styra, leda, välsigna församlingen i Jesus namn. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nzambe apambola biso. Alléluia. Azanzambe. Shalom, shalom, shalom. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso nyonso tokoti na programme na biso tolingaka mingi. Nzambe amona yo akanisela yo parce que tango na biso ekoki o toyokanaki na Nzambe tobanda programme na biso malgré moi retard muke parce que nde tolobaka biloko esami na maboko ya bana bato esengeli koyeba kobongisa malamu po yo mpe olanda biso malamu bolimbisi mpona ntango me nayebi ke oza deja kopambolama parce que eza message ya lelo eza mpona yo. Avant tout tokopambola Nzambe. Seigneur napesi yo merci po ozali malamu natiki tango na maboko na yo eke molimo mosantu ozala na biso ya moyini ezala nile sans effet. Programme nyonso keleka Saint-Esprit zwa contrôle na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola yo talisa pe bandeko tobandi partager message nayebi ke oza deja kopambolama. Bien aimé, lelo eza mokolo mosusu, lelo eza mokolo moko ya monene mpona yo na ngai. Parce que tozo koyoka maloba na Nzambe, lelo tokoyoka maloba na Nzambe, Nzambe aza kati na biso. Nzambe alingi yo. Nalingi nayebisa yo deja azala deja na esengo parce que lelo eza mokolo moko o Nzambe azo console yo lisusu. O Nzambe azo tombola yo lisusu. O Nzambe azo changer ba situation na yo. Jésus-Christ notre médecin ne tolobaki na émission na biso, Jésus-Christ notre médecin aza vraiment médecin na biso. Nzambe ona aza tellement malamu. Aza malamu mpona vie na yo. Koza na mawa te bien aimé. Koza pe isolé te bien aimé. Mais yo réalisa kaka présence en Nzambe. Na ba situation ne sozo kuta nango, réaliser présence en Nzambe. Talela Nzambe, talela Yesu. Bien aimé, tant ozo kota na programme oh yebaka déjà que Nzambe azo bikisa yo. Nzambe azo kangola yo. Nzambe azo changer ba vie na yo. Nzambe azo pesa yo sengo. Zalaka deja na kondima wana ke te Nzambe nga selo komoko na kati na vie na ngai. Parce que ça programme oh Nzambe apesi biso pona yo na ngai. Ezali émission pona yo na ngai. Tant ozo kota ka deja na sengo.
mais bi ke lelo eza mokolo na yo ata ndenge ozolanda yango oza na ndako ata oza na mbete hôpital ata ozali wapi mais yebaka lelo eza mokolo na yo parce que nzambe akosalela yo bikamwa nzambe alingi yo nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa tia changement na vie na yo nzambe aza na posa apambola yo nzambe aza na posa délivre yo nzambe aza na posa sa makambo mingi kati na yo nzambe wana Yesu Masiya oyo toyebi ke aza malamu oyo toyebi ke asalaka makambo malamu asalaka toujours au-delà ya bapense na biso belemele na ye na sous-thème na ngai ezali la foi qui transporte les montagnes. Vraiment sous-thème moko kitoko. Sous-thème moko eza po na yo, eza po na ngai. Voilà pourquoi qu'on a na distraction te. Qu'on a vraiment na distraction te kota na kati. Tant qu'on a na message kota na kati mona pena ke te nzambe. Alinga bandelo komoko sikoyo. Kota na kati lelo toza pe en direct. Na bomoko amboka. Donc toza vraiment en direct. Eza bénédiction pour na yo. Yo mtozo landa. Ozo a déjà kimia. Ozo a déjà sengo. Ozo a déjà place aux alliés. On a déjà que Nzamba linga lobelanga. Nzamba linga consolenga. Nzamba linga pardonnenga. Voilà pourquoi on a mis le bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oh Jésus tinda ki biso toteya. Jésus a biso tokende partout dans le monde. To prêcher to la toteya bonne nouvelle. Lelo na memelio bonne nouvelle. Nazakaka a messager pour na kopesa ka oba bonne nouvelle. Que kufezate na bomo na yo. Kimie kokota, changement kokota na kombo na Yesu. Na memelio bonne nouvelle. Oui, sous-thème na biso na uti koloba na la foi qui transporte les montagnes. Vraiment ba bien aimé kati na nkolo nzambe apambola yo Yesu amona yo tokotanga mbala moko avant na continuer. Totanga mbala moko toza na Matthieu chapitre 17 verset 14 à 20. Bibelobi, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vit se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Bien aimé, Bible ezotalisa biso tata moko awa mwana na ye azaki malade. Toyebi biso bien soki mwana aza kobela ndenge nini ezalaka. Mwana na azaki malade. Malade nini mwana na azaki nango? Azaki na malade ya ndeke. Donc malade wana ebene komema ye ekweseye meme na mai, ekweseye meme ye msusu na moto. Tala kaka mutu azokwea na moto, nzoto na eza nde nini? Malade wana ezomema ye na badega midele na midele. Alors papa na azali na kimia te. Papa na zaki na kimia te, zaki na sengo te. Papa na kimia esilaki ye na kati ya bomoi na ye. Tango azomona ndenge mwana azoza trouble bongo, kimia kezala nde nini? Kimia esilaki papa oyo esengo esilaki ye aye kovanda ye kokanisa bilasa nde nini? Amemi mwana epai ya badisciple. Badisciple babondeli mpo na mwana, mwana pe abiki te. Bineme souffrance ya papa oyo, papa moboti mutu nyonso soki aboti mwana alingaka bénéficier.
Mais papa a bénéficié même pas de la bénédiction à moi na oyo. A bénéficié na eloko moko te. Souffrance dans souffrance. Kimia ezate. Et sengosate ndenge nini sengosala bwana ndako muta malade. Bien aimé. Mwana oyo tellement azaki ko souffrir mingi, papa tika kité alemba kité alobi non non non, il faut na continuer ko luka. Un jour ay ko kutana na Jésus, Jésus azaki na mission. Ay ko kutana na Jésus. Tanga moni Jésus asengi Jésus, alobi Jésus. Yokela ngai mawa. Yokela mwana na ngai mawa. Ka mwana oyo azana malade, azoko souffrir na malade andeke, ezoko essayer na ba mai, ezotinde eko essayer na ba moto, sunganga imona o pitié de mon fils Jésus, yokela mwana na ngai mawa, na koki susute, na uti pa ba disciple na yo, ba bondeli me azobika kakate. Yokela ngai mawa. Tango kwea kana mai, tango kwea kana moto, motema na biso, motema na ye moko, tango to monaka, to yoka ka bololo, moteme koma ka bololo. Jésus yoka mawa. Bien aimé katina nkolo, na lingi na yebisa yo na pokwa lelo. Papa oyo situation na ye ebandai ko sala ete. Moteme koma bololo, situation ya mwana ezosa moteme koma bololo. Tango azomona ndenge mwana azosala moteme komi bololo. Mwana ye moko tango makambo wana ezosala ndenge ni moteme kesala bien motema bololo. Bien aimé na lingi na yebiso mtozo landanga na pokwa lelo. Peut-être yo posa malade. Tango zotala maladi na yo, moteme komi bololo. Tango zotala maladi ya mwana na yo, monike mwana za maladi, azokwea amsusu na maladi ya ndeke, moteme komi bololo. Tango zotala souffrance ekoti na kati ya libala na yo, motema na yo komi bololo. Tango zomona maladi ezwi mobali na yo, motema ne komi bololo. Tango zotala ndenge mwana nazo ko ganga na douleur moko na kati ya nzoto, motema ne komi bololo. Ozasu na posa le côté. Bene me tata otango mwana banda okweya na moto, motema ne za ko komande ni bololo. Ye moko mwana na no toka komi normal. Tango zokanisa malade na motema ekoma nini bololo. Mona ovando kanisi hôtel ndenge ba viola ki yo motema komi bololo. Motema ya tata oyo motema koma ki bololo. Peut-être ndenge zawana motema ne pe komi bololo na likambo moko boye. Tango zotala maladi oyo za nango wana ozo sentir motema bololo. Otali AVC wana motema bololo. Oteli problème oyo za nango motema bololo. Oteli ba démon o bazo troubler ndako na motema bololo. Oteli kimia oyo sili na bota na ona libala na motema bololo. Oteli problème moko kaka kamoko kaka o la mukoleka ngai motema bololo. Okanisi likambo moko motema bololo. Likambo eso salo pasi motema komi bololo. Bebe motema koma ka bololo Motema vraiment koma ka bololo. Omono moni penze yoki pasi na motema oza na mutu na ndako bovani ka na ndako boy mba moko pa apiki crise akoi maladi ndeke meneme motema no ezande nini motema no kezala ndenge nini ozaki na musala malamu ba moko ka pa balongoli musala na motema no kezala ndenge nini motema no ke koma bololo soko kanisi likambo wana soko kanisi pauvreté ya famille na yo moteme komi bololo okanisi maladi oba otokango kalate olingo lia metango kanisi yango moteme komi bololo ozotala bano boti otali bana liboso mwana liboso abimi malade otali ya mibale peut-être malamu ya misato malade
motema na otango zomona bana wana nde bazoko nyoka mana pasi motema na ye ko makabololo motema leli tata waza kisuna kimia te tata waza kisude sengote mawe kota kina kati ya libota oyo tango zotala pe vina yo bien aimé otali vina yo otali via baninga motema komi bololo bi baninga ba resir ndeninga nazo resir te kimi ezate na bomo ina lokola papa oyo esengo ezate lokola papa oyo ozotela bana baninga ne bazobala ya yo bazobala te motema komi bololo ozotela baninga bazobota yo zobota te motema komi bololo ozotela baninga ne bazwi mikanda yo ba police bazoko luka oti lelo tango ozokanisa likambo yango motema ekomi bololo ozotela ba démon ya famille tango bazoko envoûter chaque boutou femme de nuit mari de nuit motema na yezo koma bololo tango lamukaka na tongo bine na lobi motema komaka bololo soki likambo eza vraiment pasi makasi motema sukaka motema lelaka apusani pembeni na Jésus ayebisi alobi Seigneur yokela mwana na nga mawa bien-aimé na pokwa lelo yebake Yesu pe aza kati na biso azoleka na ndako na yo po ayokela pe yo mawa na motema bololo wana haleluya ayebisi Yesu alobi yokela mwana na ngai mawa tango kute na Yesu abandi ko expliquer atelisi Yesu kombo ya souffrance na ye alobi mwana oyo aza lunatique atelisi kombo ya souffrance na ye kombo souffrance na eza nini kombo problème na eza nini kombo maladie na eza nini yango na nde ba montagne yango na moni teme na biso ezali la foi qui transporte les montagnes. Là, tout ce qu'on a makamba kondima que longo la montagne. Montagne, ba problème, bien aimé. Montagne, ba situation, montagne, ba souffrance, montagne, maladie. Montagne, on est télémélé, on a pas qu'on a les anini. Tata, oh, montagne, on est télémélé, qui maladie, à moi, on a yandeke. Yo peut-être mobile ne pas la maladie, wana yandeke. Tant que zo capacité peut-être télémélé na famille, peut-être moi na yo, peut-être moi si na yo, peut-être ça la maladie à cancer, peut-être maladie à motema et télémélé bino na kati ya famille. Montagne mo que télémélé na kati ya famille. Kombo ya montagne na yo ni ne télémélé yo. Stérilité, AVC, pauvreté. Comment montagne ngoni? Papa oya yaki ayebisi Jésus. Et loko etelemeli biso na kati ya famille eza mwana oyo maladi ya ndeke etelemeli biso nazokoka te na memie pa ba disciple azobika kaka te nasala ndenge nini bine metango papa oyo apusanaki pembeni na Jésus ayebisi Jésus ba démarche nyonso asali ayebisaki Jésus déjà ba démarche oyo asali alobi si papa Jésus si na wuti epai ya ba disciple na yo tala ba démarche première démarche na sena wuti pa ba disciple na yo ba bondeli mesimbité peut-être yo pe nongo zaboy na ba situation na wuti kotanga bien aimé et so sali pe ba démarche belé et so kei na ba église ba bondeli po na yo o lobi pe na kene église ba bondela po na kananga be esimbité o sali ba démarche belé ozo bondela pas solution exacte montagne wana telemeli o kaka montagne wana zotika yo te montagne wana ezolongwa te malédiction wana ezolongwa te souffrance wana ezolongwa te pauvreté wana ezolongwa te maladie wana ezolongwa te etelemeli yo kaka alléluia montagne wana etelemeli yo kaka sida wana banda vanda na nzoto etelemeli yo kaka soki okanisi yango motema bololo tato akomaki mpe na suka peut-être tant ozo yo kanga yo po komi na suka bien aimé alléluia okomi peut-être na suka na motema bololo o sali ba démarche o kepa ya ba pasteur ba bondeli po na yo ozo kene na église ba zo bondela po na yo mais montagne telemi toujours kati na libota na yo montagne telemi ezo longwa te montagne yango na nde ba problème telemi ezo longwa te
akenda sala boye ezolongwa te abe Jésus na kokite na yepai na yo Jésus yoka mawa bien-aimé katina nkolo alléluia Yesu aza malamu nayebi montagne etelemeli yo te nayebi montagne commission motema bololo te mais nalingi nayebisa yo raconte na ona Jésus lelo Jésus azoleka na ndako na yo mpona kobikisa yo yamba délivrance na yo yamba changement na yo yamba miracle na yo yamba grâce na Nzambe montagne oyo etelemeli yo Bible lobi Yesu abi toza na kondima so toza na kondima montagne wana nyonso kolongwa na eko longola montagne ya maladi etelemeli yo na eko bwaka montagne nyonso etelemeli yo na eko kata yango na eko déplacer yango na eko longola maladi wana na eko longola pauvreté wana na eko longola pasi wana au nom de Jésus. Bible lobi tata oyo akutanaki na Jésus ndenge yo lelo okutana na Jésus na nzana message akutanaki na Jésus tango yebisi Jésus abondeli pona mwana montagne wana maladi wana etiki nzoto wana maladi wana etikaki nzoto wana mwana ekozwa guérison mbala moko maladi nini kangi yo pasi nini kangi yo likambo nini blocage nini simbi yo na eko yebisa o lelo ba montagne nyonso wana nazo kolongola yango nazo pikola yango nazo bwaka yango na mai parce que Jésus alobi soki toza na kondima to bwaki yango na mai toza na capacité wana ya kobwaka yango na mai soki to bwaki yango na mai eza po ezonga lisusu te maladi wana ekozonga lisusu te pauvreté wana ekozonga lisusu te pasi wana ekozonga lisusu te na pokwa lelo montagne nyonso etelemeli yo na ekobwaka yango na mai na ekolongola yango nazo transporter yango na mai nebi etelemeli yo te nebi montagne ezolelisa yo te nebi situation ngote mais lelo na kombo na Yesu na yako yebisa yo ozwi délivrance na yo ozwi kimia no bele mais nengo zolandanga na kati ya ndaku zala na kondima ke Nzambe wana a visiter yo raconte à papa on a Jésus tanga yo amoni bango baye ayoki mawa apesi bango solution apesi na tato liboso solution mais Jésus ayebaki quelque chose le connaît bana ko se passer wana Jésus ayebaki nini bana ko se passer. Alléluia. Tango Jésus amoni bango lelo ka liboso condamna ki bango te apesi na nous délivrance lelo na pokwa lelo Jésus ko condamner o te ezaloza na erreur ezaloza na ozaki na kondimate Jésus ko condamner o te na pokwa na lelo aina ko pesa solution yamba grâce na Nzambe yamba visitation na Nzambe yamba bénédiction yamba bana wana yamba kimia yamba guérison au nom de Jésus. Apesa o solution na kati ndako na yo akonsole motema na yo abikisa motema na yo abikisa mwana na yo eza na maladi o na utikolo aza na maladi andeke abika na kombo na Yesu esiko zoka mungongo na ngai na Nzamba zoloba na travers na nzela na ngai esiko zali bien aimé zala na kondima ke oza ko bika vineza ko changer blocage ezo tika yo ba faire nezo kende liboso na kombo na Yesu. Bien-aimé, il faut avoir personne en solution. Après côté il s'amaka mususu. Il faut quitter na katanda kuno pas personne en solution. Alléluia. Akiti na pas personne solution. Kolela o eso le so motema bololo wana etika yo au nom de Jésus. Il faut quitter na pas personne solution. Alléluia. Asa tellement malamu Nzambe wana Yesu tanga moni apesi bango na solution liboso Yesu apesi solution na butu lelo apesi solution na libota na yo na famille na yo na libala na yo na couple na yo o ezolela lela couple o ezolela couple o eza maladi Yesu apesi solution apesi kimia apesi sengo faveur na Nzambe ekita na libota na yo. Il s'appelle si bango solution. Mais après, à côté de ça bango erreur na bango place ezalaki. Après, à côté de ça
ba disciple eloko nini bazangaki ayebisi bango ba disciple baye balobi ah tango bamoni Yesu abikisi mutu ba disciple baye balobi ah Seigneur ndenge nini biso tokoki kobikisa ye te mais yo obondeli mpo na ye abikisami Jésus ayebisi bango eza na deux choses bo raté kosala wana eza na erreur mibale apesi bango ba raison mpe peut-être na oyebisa wana pokwa lelo yo mpe yango ozangaka yango wana banamona loboko ya Nzambe te okendaka na église ntango wana bazobondela mpona ozobika te peut-être ozalaki mpe na likambo na erreur oyo yoka Yesu makambo ayebisi bango Yesu ayebisi bango ntango badisiple bazotune question wana mpo nini biso kote na biso esimbi te mpo nini kote na biso tozi solution te mpo nini kote na biso makambo ebongi te neti ya yo moto abiki te Yesu ayebisi bango bacause première cause alobi eza parce que incrédulité na bino. Deuxième, manque à foi. Bien aimé, incrédulité ezali ennemi à miracle. Manque à foi ezali ennemi à miracle. Yesu ngitel sabango lobitala pananga tango zo pusana. Il faut y na kondima. Pananga tango zo pusana okoki ko ya na incrédulité te. Amoni papa oye abi na bikisi bino. Lelo na bikisi mwana na yo. Membala sima tango ya pananga il faut ya na makambo yo moko. Tous ces souvenirs batumingi na kati ya Bible ba bikaki na bango na kondima na bango. Alléluia. Yesu atelisi bango lobi à cause d'incrédulité na bino. À cause ya manque ya kondima na bino. Voilà pourquoi makambo ezo simba te. Ozo kende église mais ozo ndima te ke Yesu akoko bikisa. Ozo kende église, ozo sambela, ba passer bazo bondela pona yo, ozo ndima te. Papa o azaki na ondima te. Ba disciple ba bazaki na ondima te. Po Yesu akangi bango déjà lobi ezo simba te parce que boza en ondima te. Pour ceux qui ba disciple bazaki na ondima pe nde quoi bika. Ozo kende église, ba passer ba bondeli changement ezate. Yo moko soto lobi kananga open est-ce que pasteur en kokango? Oui, pasteur en kokango te. Mais Yesu en kokango. Akoka kana ona kombo na Yesu. Alléluia. Akoka yango na kombo na Yesu. Yo moko telo lobi situation nga oyo. Na moni penda ngamo na osambela mena penda na kondima te. Bine mendene omona loboko Nzambe. Ba disciple pe bango wana msusu bazaki wana. Titan bazo bondela wana bazo ndima te. Bazo ndima na bango te. Eza lokola pasteur na yo, za devant pasteur no azo bondela po na yo mais atelika na lobi ka openza Nzambe mama openza na mwana na ye papa openza ka o akomi. Est-ce que vraiment na bondela kaka est-ce que donc tant déjà pasteur azo ndima te ndeni siko miracle salam. Ba disciple bandima kite loboko na Nzambe ba mona ki yango te. Yo moko zo kende église bazote ya yo ozondima liloba na Nzambe te. Jésus atelisi bango lobi moni ba situation mususu c'est parce que bozondima te. Bokoti si incrédulité na mitema na bino. Yango wana moyebo mona nkembo na Nzambe ezate. Bolongola incrédulité wana, bolongola nyoso wana, bolongola doute wana boko mona nkembo na Nzambe. Boya epai nanga na kondima, na assurance ke ngana za Nzambe na bikisaka. Bien-aimé, ngana zondima ke Yesu aza Nzambe abikisaka. Yo pe na ndaku soko zondima ke Yesu aza Nzambe abikisaka. Kondima na ngai na ya yo ekosala miracle na pokwa na lelo. Voilà pourquoi yamba miracle siko zali parce que ngana zondima Jésus Christ de Nazareth ye mutabikisaka. Ye mutakoki ko bikisa yo, ye mutakoki ko changer yo, ye mutakoki ko pambola yo, ye mutakoki ko consoler yo. Ye mutakoki longola blocage kangi yo. Ngana zondima Yesu azo senga bango bandima asenga bango kondima te lokola ya Abraham asenga ki bango te kondima te lokola ya Isaac mais Jésus ebisi bango bozala ta na kondima moke lokola grain de sénévé
Vous avez na kondima te ya muke. Pour ceux qui bondimi, vous avez la capacité à transporter même ba montagne à cause d'incrédulité na bino. Yango na bozo mona ke bozo koka ko transporter même ba montagne te. Ba malade bozo koko longola te. Pauvreté zoti kabino te. Parce que na bino na ba passé bozo ndima te ke ngana za na puissance ya kobikisa. Bien-aimé, Jésus a la puissance à kobikisa. Jésus a la puissance à kosala. A sala na vie na on a pokwa lelo. Kaka ndongo zoyo ka message oyo. Tia kondima non na misala. Yesu atali banga le bibo sa ande na kondima. Boko za ate kondima gauche droite. Mais bo sa na kondima. So za na kondima. Même montagne. Okolongo la montagne. Ah, o bwaki yango na mai. Za na kondima. Tous mon a grandeur à problème na mais mon a grandeur en zambete mon a grandeur à Jésus mon a que likamne za muke Yesu za munene lelo na pokwa lelo bene montagne ni etelemeli ngana e vraiment pour na tolongola ba montagne wana montagne no so etelemeli yo etika yo na kombo na Yesu montagne nyonso o etelemeli yo na eko tombola yango pe na bwaki yango na mai au nom de Jésus montagne ni etelemeli yo tia kondima na misala yo kama loba na nzambe nini Yesu alobi à cause d'incrédulité na bino ba disciple pe bo comporter jusqu'à quand na na bino bozo mona tendenga na zo sala ba makambo ko pusa pembe na nga ko bika ezo senga kondima bo se souvenir na mosa makila ya simbika ka abiki bozo mona te eloni ezo se passer na vie na bino. Et là, qu'on est se passé na vie na bino, bozo mona te. Que pas nanga bayaka bongo kakate. Okoki ko yeto zo ndima note, suko zo ndima makolo bana Yesu te. Yimta biki saka, okobika suko ndeni. Obika ndeni. Et c'est neli kondima que Jésus-Christ abiki saka sans doute. Quand on zo ndima na puissance en Zambete et ça passe. Papa wazaki na kondimate avant zaki na kondimate na ba disciple mais moi ba mona loboko nzambe zate kondimana yango ke bikisa Bible lobi tout est possible avec Dieu tout est possible à celui qui croit ce que oza na kondima non c'est ça possible tout est possible avec Dieu tout est possible à celui qui croit. Année oyo, en tout cas, pembeli nanga na besoin ba celui qui croit wana. Pourtant, tozo sangana na prière, nyo sezo comme la biso possible. Senga na kondima sans doute, ce qui tozo bonde situation na soza nango, yeso zo linga tel biso, ta la situation na soza nango. Ce qui bondeli sans doute au monde abikam. Ce qui bondeli sans doute sans incrédulité okomona bikama soko posa ne pa na Yesu na kondima situation nyonso na zolo babe nyonso eza na ndambu te ya mukete ya munene te ya mulaite situation nyonso o ezotungisa yo bondela na kondima okomona bikama. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Bien aimé tokotanga parce que Yesu anaza malamu na lingi vraiment esiko zali ozwa déjà sengo parce que aza nzambe o aza kati na biso akotika yote. Bible lobi si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au fond de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Donc, yo komano kakaboy, tant ozoko douter. Ok, bozongi boy, muto azoko douter. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il receva quelque chose du Seigneur. Alléluia. Mutu ya boye, wazana kondimate, akanisa kutu teke akozwa eloko moko ko ute pa ina nzambe. Akanisa yango te.
tala nanu maloba nzambe alobi ke soko ozokondima te kokanisa te ke okozoloko epai na nzambe ntango ozokobondela yaka na kondima nyonso longola doute na yo car eloko moko te eza impossible na misu na nzambe nini ekomi impossible epai na yo oyo ozokokosala susu te impossibilité elati yo yango na pokwa lelo impossibilité etika yo na kombo na Yesu etika yo na kombo na Yesu yamba possibilité na kombo na Yesu yamba possibilité ya finance ya réconciliation ya kimia au nom de Jésus eloko nini oyo eza impossible na misu na yo eloko nini ekomi impossible na misu na yo na vie na yo ozomona ke eloko eza penda impossible kumuna nzambe eloko eza impossible impossible mais na yeko yebisa yo na Jésus-Christ tout est possible ce que ozoko quoi tout est possible eloko moko te lelisa yo tout est possible nyonso ekoma possible ane opona yo nyonso ekoma possible pona yo kobota na yo ekoma possible kobota ekoma possible pona yo bana na ngai oboza problème kobota bino nyonso bozo kolanda ngai soko za problème kobota ezalaki impossible ekoma possible pona yo kobala ekoma possible pona yo guérison ekoma possible kotambola Alléluia molimo mosanto azoyebisa ngai soko za na kati ya ndako ozokotambola te na minute oyo ezalaki impossible nazokoyebisa yo telema tambola Jésus-Christ abikisi yo ozaki kotambola te telema tambola au nom de Jésus na yeko déclarer maloba pona yo oza na maladie quelque soit malade ezobangisa yo kende kosala analyse lobi na kondima bakomona sous maladie wana te kotanga ekoma possible pona yo guérison ekoma possible pona yo bien-aimé bafaire na yo oyo ekomaki impossible ozoyeba te ndenge kosala nzambe facilité yo makambo okoma komona makambo nyonso pasi na pasi non pasi te parce que peut-être otikaki yesu mosika me nga na ye koyebisa yo bien-aimé à chaque fois ozokota na émission ozokota na programme oyo eza mpo yo bika eza mpo yo zwa kimia Jésus aye na bonne nouvelle ayaki na nouvelle akokondane biso te ayaki na nouvelle te ko boboma bango bakufa te mais aye mpo yo bika. Voilà pourquoi aza médecin na yo Jésus-Christ notre médecin aza médecin na yo aza médecin na nga comme aza médecin na biso azo sala lelo ni nezo lelisa yo awa to bando yoka kaka nzambe wana bando consoler mitema na biso eloko moko te za impossible pa ya Jésus nini Yesu alembai na on a kati da Bible nini Yesu alembai na nini Yesu alembai na on a kati ya Bible mutu nyasa bana pusa na pembe na Yesu na kondima bana mona bikamo Alléluia Yesu asana posa na yo Yesu asana posa akonsole motema na yo eloko moko te oyo elebani na Yesu Alléluia hoba shenda la baba santa kaya baba yamba possibilité ya finance esikozali yamba possibilité ya finance yo mtoza na poema ya mbongo ozosala mbongo ozozwa mbongo ezoko sila na maboko c'est comme si maboko no batoboli na ba démon mbongo nyonso ozozwa osala nango eloko te yamba possibilité wana ekoma possible côté finance na yo yamba possibilité ya finance yamba possibilité ya kimia yamba possibilité ya réconciliation bien-aimé oh ba shenda la baba
mobali atika kio olobi eza impossible tozonga na susute moi si atika kio eza impossible tozonga na susute lelo na eko ebisa yo tout est possible à celui qui croit. Bible lobi tout est possible avec Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc ce qu'on ndima non c'est comme nango peu possible. Tika doute. Tika doute, tika incrédulité. Yaka pa na Yesu na kondima. Yesu ebisi bango manque ya kondima na bino. Yango ane sali ke bo ressurte. Yango sali bo mona bikamwa te. Yango sali mona oya bikate. Mais ceux qui ont dimi, au pouce n'est pas na Jésus, tout est possible. Maladie on est comme que ça au son. Yesu abikisiang. Ceux qui moutonga za pembe na osimba parce que Yesu azobikisai. Ceux qui za musika bele la kombo na Yesu azobikisai. Kimia o ezate wana Yesu azozongisa yo. Azongisa lo kimia wana. Alléluia. Asa malamu zambe wana. Bele mena zo yebiso chaque fois que Yesu aya a pour consoler yo. Yesu aza pour consoler yo. Asa ate ponyo kama pole la lela. Yo ndima kaka sans doute. Soko ndimi sans doute o mona loboko na Nzambe. Ndongo zo kama ngongo na Nzambe. Na nzela na ngai ndima. Makambo Yesu azoyebisa ndima. Makambo zo kana kati église bazote ayo ke Jésus ki sasala ka ndima. Koboya yango te. Nature banzete ezotosa maloba na Yesu. Ndenge nini ozondima te? Sokotali na Matthieu chapitre 21 verset 18 à 22. Bible ezotali sabiso nature banzete ezotosa eyoki maloba na Yesu etosi. Eyoki etosi. Tele mena ko lukango. Azotanga vraiment na nini po l'écriture ezamike vraiment awa. Et ça n'a vraiment bien été. On a tant à bolimbi c'est vraiment. Faut n'attendre à pour to comprendre moi qui est bien. Nature ezoto sa banzete ezoto sa. Soko yoki mongo na Yesu etosi. Mais yo denini olingi ozoka mongo na Yesu ezoto sa te. Yesu teli nzete fige ana ko expliquer. Yesu teli nzete fige ala keliango. Akausi yango badisipe batala boye nzete pende kaukiko badisipe bakamwe nzete eyoki baloba na Yesu etosi moponi bademo batosa te moponi malade etosa te moponi souffrance on etosa te moponi ni molimo ya cancer on etosa te nzete yoki maloba na Yesu etosi ekauki. Yango na pokwa na lelo na eko kausa maladi wana na kombo na Yesu. Alléluia. Oh shinda la baba. Aza tellement malamu wana. Bien-aimé. Matthieu chapitre 21 verset 18 à 22. Lokola oxo se matinga yawa na otanga na 21 tina 22. Bino bo koma bo méditer. Tangu awa Yesu a pameli nzete oyo. Nzete tosi eyoki maloba ekauki ba disciple bakamwe bakomi ko na nzete pezoto ça. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point yoka suswawa, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Alléluia. Tala ndenge ba disciple ba kamwe ba disciple ba bangi ba lobi na nzete. Yesu abisi bango
ceux qui boza ta na kondima question na bino problème na bino ezaka kondima c'est puis boza na kondima bokama makambo nga na salia c'est bokama c'est boza na kondima bokokama ngo te parce que bino pe bosala eza nango ba je muke mais il faut zande na kondima eza système faut kota na kati ya système wana kondima bino bokama ngo nde na kausi nzete oyo ceux qui yo poza na kondima osaka ndenga na sali kokamwa te elo nezo comme sabino nzete tosi makambo nga na tosala siko bino pe bokosala na binango eloko ezo banke bino bosala ngo te eloko ezo zanga bino parce que bozo ndima te ndima kaka soko ndime ke sala ba disciple bazo kamwa nzete eyoki etosi soki nzete eyoki maloba na Yesu etosi ekauki. Voilà pourquoi nga comme servante na ye na telemi na ndia na molimo santu na maloba na zambe kati na ngai na eko kausa esprit de mort wana nyoso esprit linge bomayo na eko kausa maladie wana na eko kausa souffrance wana na eko kausa eloko batena kati na nzoto na yo linge bota na eko kausa yango eloko ya mabeba zotia kati na ba seme e bandiko tambola na nzoto lokwa banyoka na eko kausa yango na kombo na Yesu na eko kausa cancer wana na kombo na Yesu na eko kausa sida wana na kombo na Yesu na eko kausa AVC wana na kombo na Yesu na eko kausa yango au nom de Jésus. Alléluia. Nyonso wana ekauka eko yoka maloba na Nzambe lelo eko yoka maloba na Yesu lelo na kande ya molimo eko yoka maloba na Yesu eko tosa nzete tosi e yoki maloba na Yesu tosi lelo to te maloba na Yesu nyonso na batie wana o nyoka na libumu soki mwana koti azaka yako azo vivre azo melaka bana na yo nga na ye ko kausa elelo na kombo na Yesu o banyame zotambola nga na nzoto na ye ko kausa yango lelo soki nzete yoke kauki souffrance wana fait kauka pasi wana fait kauka chômage wana na kausi yango na kombo na Yesu na ye ko kausa nyonso ya mabe nde na telebia nde na vandia nyonso ya mabe zo kauka problème maladie nde nazo répéter ezo kauka ezo ba démon baso loka na kausi bango na kombo na Yesu baza na bomoi bazo tambula bazo matalikolo bazo keloka nga na kausi bango na kombo na Yesu parce que dans un pouvoir wana Jésus qui s'appelle sanga pouvoir pe naza na kondima na liloba na Nzambe naza na kondima que Jésus aza Nzambe Jésus Seigneur na biso il est notre médecin voilà pourquoi na pokwa lelo maladie wana na kausi et comme sans effet ba disciple bakamwe babi ndenge nini makambo boye ko sala mao Nzambe tato aza mystique nde makambo Nzambe akosalela yo akokamwisa bayini na yo makambo Nzambe akosalela yo batu bakokamwa bénédiction na yo batu bakokamwa changement na yo batu bakokamwa guérison na yo batu bakokamwa parce que Nzambe akosala nko bota na yo batu bakokamwa libala na yo batu bakokamwa richesse on Nzambe akokitisa batu bakokamwa na malédiction on Nzambe azosala alongolo na malédiction wana parce batiaki yo bavandisaki bana no Nzambe tanga azolongolo batu bakokamwa faut bakamwa na changement na yo osa mwana ya Abraham faut bakamwa na bénédiction na faut batu bakokamwa na grâce ya Nzambe kati na yo pe bakondima ke Yesu aza mokonzi pe mobikisi okokamwisa mokili na kombo na Yesu. Haleluya. Okokamwisa mokili na kombo na Yesu. Tisa bibine pe bokosala na binango. Bino bokosala ngo. Ndenga na kausi nzete ope mkomsusu pe nga na kozala te. Yo po moni nzete ngo okokausa ngo. Tika doute.
Au moins pourquoi que une église aux obikate pour na doute. Incrédulité. Yo mo dit ma écoute église on est tous akami baleni ça on zama ça au sala. Yo ndima tant passer aux autres ndima. Tika doute. Na pourquoi lelo. Nazana molimo mo santo azo ebisanga ka na kausa ba maladi wana nyas na kausa souffrance wana na kombo na Yesu. Asa Nzambe Asa pas condamné au thé Nazolo bango tout le temps Asa na bonne nouvelle Nous tout sommes que c'est impossible pour na yo na eko etali so mutu moko au côté nyonso lekaka ezaka toujours possible. Ah Jésus a qui na mission ta to mona on demande na mission tato eko bimela e Yesu pas bibilo na kati ndako na bibilo na nzela na Facebook bibilo na nzela ya bomoko mboka alingi abikisa ndeyo alinga consoler alinga tombola ba faire no lisusu alinga se pesa motema alinga peso kimia alinga peso esengo alinga peso bana abimelio longola kaka doute incrédulité boaka poussa na pembeni na Yesu na kondima. Alors bien on manque à continuer, manque à foi bandeko, faut pas comprendre. Si tu sais dans ce genre n'angozo lukanini, nzamba personne ndako za na kondima, kenda comme déjà yo yamba ngo na kombo na Yesu. Si tu sais nous en ya musala za na kondima ken musala ne komi yo yamba ngo na kombo na Yesu. Si tu sais nous en on est là comme ministre na Congo, yamba yango. Zana kondima ko posa na pembe na Yesu na crédibilité te Bible lobi tango mutu wana Yesu ayebisi bango lobi tala omoni problème eza eza nango kaka na omona deux problèmes okeza omoni mutu na omona bino bozana na incrédulité bozana manque à foi mono yo azana problème ba démon bibilo ko pona ko bimisa ngo fo ozana kondima ke ngam na osalango mitango bino boyena kondima tindi bomona loboko Nzambe. Yesu nde ifa bikisa ifo ndima na Yesu wana nzela ka wana abi kondima abi tala umoni na oyebisa bino nga na opesa na nga solution mais cette fois-ci mbala sima tant bo poussa na pembe na nga boyaka na ma modèle a boyete ba incrédulité tant bo poussa na pembe na nga boyaka na kondima po bato ba poussa na pembe na nga na ndima même kutu so na bonde na nga te bango mo ba bendaka banguya na bango to ka ke mo ko ande mo sana benda nguya na e kondima na ebikisa kie ebi Yesu problème Yesu ebi tala botika ko ya on a zo ebiso longola incrédulité longola doute wana za ba ennemi miracle ennemi mo na miracle ezate uzondima na loba Nzambe te uzondima na loba na Yesu te longola yango lelo ka ndengo longola yango omona miracle yamba miracle wana na kombo na Yesu. Pour ça, na pembe na Yesu na kondima ke aza Nzambe notre médecin aza apa bikisa aza apa sunga aza apa consoler aza apa fortifier aza apa telemission lisusu aza apa sekisa yo. C'est ça. Papa na tanga ya lobi yo kelanga mwana mawa parce que longola doute longola doute longola doute eloko zo luka wana mobali wana zo rêver na vie na yo wana Nzambe opesa mwasi wana zo rêver na vie wana ya zwa ye déjà na kombo na Yesu bana wana zo rêver o ba mapasa o 4 zwa yango eso dépendre na kondima na Yesu atali siso bi siki boza na kondima taka ya muke na sengi bino kondima Abraham te na Isaac Yundima kaka na modèle nota muke kaka au moins ndenge ko transporter même ba montagne ba problème ba pasi et ko sila maladie et ko sila docteur lobe ko kufa lobi na ko kufa te parce que Yesu ayebisi ngai maladie oyo ezokauka na kombo na Yesu na kobika okufa te okukufa te okufa te
okomona nkembo na nzambe sana kondima yesu boza problème na bino bondima tant boya pa nanga boya kati nga pa nanga système ezaka moko kondimela ngai kondimela liloba na ngai soki nature ezotosa ngai banzete ezoyoka maloba na ngai ezotosa bo pourquoi pas ke ba maladi na bino pe tosa maladi na bino pe ke tosa tango yo zondima maladi wana ke tosa ngai tango na koloba déjà ke maladi wana longwe kauka eke longwe kauki ba docteur si ba bangisi yo. Pourquoi ils ont dit que maloba ba docteur, ils ont dit que maloba ba ndoki, ils ont dit que maloba ya batu, mais ceux comme maloba na yesu ils ont dit maté. Il faut dire ma. Obi yesu hein. Namboka nae moko. Asala ki miracle mingi te poani na village natal na. Asala miracle mingi te poani parce que batu bandima été. Mais zaki te que puissance nguya mtezanga ke nguya zanga ki été. Azali na nguya. Mais à cause de l'incrédulité à bateau, à cause de doute, à cause de manque à kondima, miracle mususu moye bato ba monango ezate cause ngona yango moni yeso yebisi bango tala ezana ba cause oyo na bino ba disciple ezako na bino ba pasteur mondima zo yo zo ndima no teke situation ngana koka ngo situation na bondela kaka mena sa mutema doute bon bikandeni na ko biso kondima na ngana pokwa lelo haleluya kondima ngana zana ngo lelo kondima ngana zana ngo lelo na oyo zana ngo esio bikisami esio pambolami libala wana ya yo ndaku wana ya yo bana wana ozomona ya yo o ba mona kina ndoto esande mwana na yo o lotaki wana ko boti eza mwana na nzambe sala kiseko sapesa kio kimia wana guérison wana esande ya yo. Vous avez mais de ce soir lobby on dimi mais yesu son dimate ata yo moko bata mukili ba maladi ezaka boy on dimi mais tant yesu abiki obiki on dimite ndimande ya yesu yesu apeso kimia haleluya yesu akonsole yo yango message oya leleza po fortifier yo émission au Jésus Christ c'est notre médecin et yepona yo. Atoza na mbeto ozoyo kangai telema nazolo ba telema ko témoigner telema ko témoigner motema na yo ezaki bololo wana esili soki mwana o abikaki na kati ya Bible apusana ki pembe na Yesu Yesu abikisi apesi solution mbala moko yo pe ozozo na solution lelo Yesu ana asopeso solution sa pesi yango na kombo na Yesu asa malamu apeso solution na domaine nyonso tango na vanda ka na zote bien aimé na teyaka na domaine nyonso na situation nyonso donc parce ozali mama se fera atanga kombo na ote atanga maladie no te atanga situation na ote mais yebaka ke ndengo zolanda situation nezo zo solution nango na kombo na Yesu nga nazondima na victoire nazondima na kombo na Yesu nazondima na Yesu Kristo wana nazondima na oya kosala kati na libota na yo pesi abandi kosala nazondima ndenga zobikisa mwana na yo na maladi nazondima ndenga zo console nga nazokondima po ayebisi ngai ke situation o nga naza nango na oyo za nango po nga na yo tolonga il faut tozala na kondima tolonga la doute siko eza vraiment facile to pusa na pembe na ina kondima na pokwa na lelo na ina bondela pona yo na lingi na bondela pona yo esiko zwami bien aimé na lingi oyo motema neza ya bololo na lingi na bondela pona yo na lingi na bondela pona yo nzambe wana azo changer vie na yo na lingi na bondela pona yo po oya ma grâce ya nzambe na lingi na bondela pona yo tokomi na suka bien aimé na lingi na bondela pona yo haleluya tokoyoka bien aimé tokoyoka avant to bondela tokoyoka appel moko ezali awa tokolanda appel moko awa ngana bino haleluya haleluya shalom 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 bien aimé shalom peuple de Dieu to yambio na kombo na Yesu parce que je me suis senti amen
Amen. Nabengi parce que je me suis sentie identifiée sur le message de Dieu à travers la servante Maman Sephora. Amen. Tozo Karo. Allô. Tozo Karo bien aimé au Koloba. Je disais Nabengi parce que je me suis sentie identifiée sur le message de Dieu à travers la servante Maman Sephora. Oui. Et je me suis décidée de témoigner la grandeur de Dieu ce soir. Amen. Il y a quelques années, j'étais stérile. J'étais stérile durant 5 ans. Et ma première fausse couche, je l'ai eue quand j'étais enceinte de 4 mois. C'était leur Shalom. Toujours encore bien aimé. J'étais enceinte de 4 mois. C'était lors d'une visite à l'hôpital. Les médecins nous annoncent que mes jumeaux Bakoufi Naliboumou. Toujours encore bien aimé. Et les médecins nous ont dit que les enfants sont morts. Et pourquoi? Parce qu'on a Zoyo Kabaeko et du coup c'est pourquoi je me réécoute encore. Ok, mais yo lobaka na okaka, lobaka kaka, lobaka beko anate, lobaka pona na biso parce que kaka na bon na lobaki que mes 2 enfants étaient morts et ben pour ça qu'il y a 2 options, soit nazonga nanda kuna ba bébé bakufi na sala deuil nanga ou que je reste à l'hôpital pour ba salanga avortement. Oko koloba toujours quand bien aimé. Loba. Et on avait choisi la 2e option. On est resté à l'hôpital. On nous a fait on m'a fait l'avortement, les enfants sont sortis, on m'a fait l'échographie et on nous annonce qu'il y avait encore des restes. Il fallait Bassalanga curtage. Et on est rentré à la maison, tout allait bien. Quelques mois après, on décide encore de retomber enceinte. C'est là. Et c'est là que je retombe encore enceinte. Et tout allait bien. Et 5 mois plus tard, je repère encore ma grossesse. Et on va aux urgences, Naboti. Pourquoi? Parce que quand tu perds la grossesse, bah fausse couche en la kobota normalement. Baboti Singa. Et il me restait encore des restes. Bakoti Basalinga Lissou au curtage. Et le lendemain du jour, on est rentré à la maison. Et à la maison, de temps en temps, je ne me sentais pas bien. Comme c'était pas la première fois qu'on m'avait fait un curtage, je me disais que c'était pas normal. Je disais à mon mari, en tout cas, c'est la 2e fois que j'ai des curtages. Ce curtage-là, vraiment, en tout cas, n'a pas comprendre. Et mon mari me dit, comme tu as un doute, tozongaka ba urgence, na hôpital, kobaeb sabiso, pourquoi tu continues à saigner comme ça? Et c'est comme ça, tozongi hôpital. Loba ngana so ka bien aimé loba. Tozongi hôpital, c'est là que le médecin nous donne encore une mauvaise nouvelle en nous disant que j'ai encore des restes. Donc ma 2e fausse couche, j'étais obligée encore de rentrer. J'étais obligée qu'on me fasse un 2e curtage. Et comme j'étais tellement fâchée, et pourquoi? Parce que la première fois, on m'avait mal fait mon curtage. Et la majorité, et les médecins qui m'avaient reçu, c'était des jeunes étudiants qui venaient à peine de finir la carrière.
Donc ils avaient expérimenté dans mon corps. Et c'est là que je me suis décidée, mon mari et moi, je dis on va pas rester à l'hôpital public. On va pas rester à l'hôpital public, on ira à l'hôpital privé pour qu'on me fasse le curetage là. On est allé à l'hôpital privé. Le curetage, ça nous a coûté plus ou moins 700 € pour nous faire le curetage et tout, et quelques examens. Et quelques temps après, les résultats sont sortis et on m'a dit que j'avais des problèmes. Les raisons de mes fausses couches, pourquoi? Parce que j'avais des problèmes J'avais des problèmes avec mon ADN. Et le médecin de l'hôpital privé nous a conseillé tout ça là. Nous a conseillé pour tout ça là, l'in vitro. Et in vitro en gros, ça coûtait plus ou moins 7 000 €, sans compter les examens et d'autres. Si tu voulais plus de trucs, il fallait encore payer plus d'argent. Et comme dans un an, j'avais perdu j'avais eu 2 fausses couches, mon mari et moi on décide d'attendre un peu. Entre-temps, j'étais triste à la maison. On m'avait même envoyé chez les psychologues. Et en tout cas, je pleurais chaque soir, tous les jours à la maison. Et mon mari et moi, on ne savait pas quoi faire. Et on attend durant un an. On dit, bon, comme c'est passé, on va attendre un peu. Tout est récupéré. Et quand tout ira bien, on va encore réessayer. Un an après, on réessaye encore. Je retombe encore enceinte. Je perds encore ma grossesse. Et du coup, Namboka Otozalaka, c'est à partir de la 3e fausse couche qu'on commence à prendre ton cas au sérieux. Et à chaque fois qu'on partait à l'hôpital, les médecins disaient, écoute, essaye. En tout cas, nous, on ne peut rien faire pour toi, yo meka kaka. Donc, la situation est que le ya Anna. Oui, maman, c'est faux. Non, ezaki lokola message au toté qui mukwana ya mwasi wana oyo a passé na ba plusieurs médecins. Et ya mwasi a rotanga makila o a passé na plusieurs médecins, ke na médecin o azongi na médecin o ke na médecin o makamezo simba te situation ezaki bongo. Un an plus tard, Shalom. Un an plus tard, c'est là, à l'hôpital public, on a commencé à prendre soin de mon mari et moi pour voir réellement les causes de nos fausses couches. Et les médecins sont arrivés à la conclusion, ils disent, écoutez madame, si vous avez des fausses couches, c'est la malchance. Même si on te faisait l'in vitro, en tout cas, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez un problème, il y a Zeminao, basé mes kotaka, mais vous avez un problème, bombabana. Et en tout cas, on ne peut rien faire pour toi. Ezakaka, makambo nzambe. Biso tokoko tcha mwana, mais ceux qui passent dans le ventre, nzambe kaka ebi. Et t'es triste. Et un bon jour, j'appelle un oncle à moi. C'est mon oncle qui me parle de maman Sephora et son mari. Il dit, je connais vraiment un bon pasteur, en tout cas, mets-toi en contact avec eux. Entre-temps, il y avait aussi notre tante à moi qui m'a appelé de Kinshasa, qui me dit, écoute ma fille, vraiment, c'est pas normal. Au bout, ça va baser, mais à chaque fois. Et pas Nabiso et Bazalakate. Ils m'ont aussi donné le contact d'un autre pasteur. Et l'autre pasteur me disait à chaque fois, oh, yaka et pas Nabiso, tout ça, mais les yo, ou Naya kuna nambo aux alango, nambo pour vivre, tu vis. Au foot et l'anga billet, n'a salé la haute délivrance. Je dis, ah, pasteur Ango, au lieu de me préparer spirituel par délivrance, ce qui l'intéresse, c'est seulement Aya Anambo Kwesika Naza pour que je passe la délivrance.
Et même durant ce processus, il y a une amie à moi qui m'a conseillé si on pouvait aller voir des féticheurs pour voir mon cas. D'accord, Nyoka, on avait passé les coordonnées de maman Sephora et l'apôtre. D'accord. C'est là que je les ai appelés. Ils ont commencé à me suivre. Yoka. Allô, Sephora? Le mois pemeni ya ordinateur na yo, keneka kosoa na téléphone pour essayer la retour. Non, Sephora, j'ai rien tout autour de moi. Ok, continuez comme ça. Alléluia. Azanzambe. Azanzambe akotika la nzambe. Azanzambe akotika la nzambe. Alléluia. 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 Azanzambe. Bien-aimé, nazoka ote soko zali wana o lobi osali biso signe aussi sa témoignage na yo pona bondela pona bandeko. Shalom, shalom. Shalom tozoka o. Okoki kozala mwa mukuse. Oui, tozoka kokozala mwa mukuse. Pona to. C'est là que maman Sephora et l'apôtre Dido ont commencé à me suivre. Ils ont commencé à prier pour moi. Je suis partie à Stockholm. Je suis partie par la délivrance. Nzambayo Salanga grâce après 5 ans dans la stérilité. L'année passée, Naboti Mwanananga. C'est pourquoi Nayo témoigné mon aîné à Nzambe. Amen. Nzamba pambola yo na bébé na yo. Et ça bien pour nous fortifier bande comme ça. Na comme si Nzambe dengo au sentir vraiment message na yo ça le kola mo sa kotanga makila médecin. Zong sa boy sala boy zong sa boy. Message na yo qui vraiment bongo. Ok na médecin o simite ok bo simite ba longo la zemi ba tia boy nyonso wana pasi ti Nzambe ya kosala gaso boti. Ya wana poka lelo ndeko nyonso o azole kala na maboka ba médecin na te so que Jésus-Christ notre médecin. Ndeko amona que Jésus-Christ azaki vraiment le seul médecin. Et médecin wana sala. Nzamba pambolo ezaka boye. Tango za toucher na message au moni que o loba pona ko fortifier baninga eza très bien ko toujours ko benga biso. Au talisi be baninga mususu témoignage na yo et ko fortifier bango bi basi comme bazole la kobota e basi comme na mito bazape no hôpital bazole ngola bango bana bazemi bazole la mais tant bazoka ke Nzambe Jésus-Christ notre médecin asali kati na yo et pesa bango makasi amen tengape a osala Nzamba pambola ba bien aimé dans bon de la pona biso to bon de la sikoyo dans bon de la pona yo landi message de na baki ko kendete hein vaut mieux la fin d'une chose to bien ou bien que son commencement donc na minute temps on a bon de la babika mozo salama on a bon de la Nzamba zo sala susungolu na ye ya makasi kati na yo nazoko bondela ete Nzambe nanzana message onengo yoki o vivre nkembo na Nzambe haleluya esiko zali kanga miso na oto bondela Seigneur na pesi o merci po ito zali Nzambe o Nzambe na bikamwa na eko kausa ba maladi nyonso evandi na kati ya bato na eko kausa malédiction nyonso evandi na kati ya bato na Kombo na Yesu. Yo mutoza maladi obikisama au nom de Jésus. Yo mutozo souffrir obikisama au nom de Jésus. Bible zotel sabiso na mukana na Jacques. Ceux qui mutaza maladi to bonde la pona ye. Na eko bonde la pona yo. Ozwa guérison siko na kombo na Yesu. Bible babi ceux qui mutazo ko souffrir to bonde la pona ye. Oh yo mutozo souffrir na motema à cause ya bato, à cause ya mwasi, à cause ya mobali, à cause ya mwana, à cause ya ba makambo ebele, à cause ya ba démon bazolelisa yo. Na eko
pamela ba démon na kombo na Yesu souffrance wana etika yo au nom de Jésus Bible zotelisa biso oh Israël na ba pasi na bango ba beleleke pa na Nzambe oh Nzamba tindaki bango liloba tango yaki ebikisa ki bango liloba na pokwa na lelo ebikisa yo ebikisa bana na yo échanger yo na kombo na Yesu esiko zali maladie no se va na kasi ya nzoto na yo etika yo siko au nom de Jésus souffrance Seigneur so etika yo au nom de Jésus voilà pourquoi ngana eko kausa nyonso ya mvutma nyonso ya ba démon semence nyonso satanique diabolique na kausi yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à Nzambe kitakati na yo ane o bano vivre nkembo na Nzambe avant ane o esila okobota avant ane osila ozobika avant ane osila ozozonga ba faire na yo avant ane osila kimia ezokota kasi ya libota na yo kasi ya libala na yo na kombo na Yesu na eko telemisa o lisusu au nom de Jésus. Yo mutozana pasi yo mutozana motema bololo na eko longola motema bololo wana na kombo na Yesu. Oh maladie nyonso nyoko la yo ezo faire souffrir yo na kausi yango na kombo na Yesu esiko zali omona nkembo na Nzambe esiko zali vina yo changer esiko zali ozwa kimia esiko zali opambolama esiko zali ozwa sengo na mukolo lelo au nom de Jésus banzela na yo ezaki akokanga mefungwa na kombo na Yesu mabele o ezaki makasi po na yo na lembisi yango ane au nom de Jésus kobanda sikoyo obanda komona changement na vie na yo o sepela na bénédiction na yo o sepela na bana oyo bota au nom de Jésus Nzamba console motema na yo Nzamba sekisa o lisusu na butu alelo. Merci Seigneur Jésus parce que liloba o tindi et console motema na biso et console motema bande comme susu et console motema ya biso nyonso Nzambe na nzana liloba na yo tozondima ete to bikisami parce que lobi tozana kondima na pokwa lelo Seigneur tozana kondima na nyonso eza possible lokola tondimi tozondima nyonso eza possible avec toi Seigneur oza Nzambe na biso Jésus-Christ notre médecin. Merci pour la grâce à pokwa na lelo kitisi na bomo na biso. Merci pour la loboko na etambo na bandako na biso. Merci pour la bénédiction, pour le changement, pour la facilité, pour la grandeur, pour l'élévation. Parce que sali amingi. Butuna lelo za la butuna kimia. Butuna lelo pambolama. Butuna lelo ezala butu ya changement. Ezala butu ya témoignage pona yo na kombo na Yesu pambolama bikisama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment Nzamba pambola yo siko zali kumisa deja Nzambe parce que Nzambe wana za malamu Nzambe wana za bolingo na pokwa na lelo akitili susu pona asekisa yo akitili susu pona asepelisa libota na yo akitili susu po fortifier yo mutolembaki Nzambe wana kiti po fortifier na yebi ke Nzambe asepelisi motema na yo parce que kokutana na Yesu ezalaka kesengo Nzambe na biso eza Jésus-Christ de Nazareth kokutana ezalaka esengo Nzambe pambola yo tokomi na suka vraiment communiquer na biso ezali bande connaissance bazana na Stockholm oza besoin ya prière oza besoin to bonde la pona ondenge babi ke si moko azo souffrir aya ba bonde la pona oye na église MEPSA ezana métro Friange toza na chaque dimanche à partir de 12h et à partir de 10h ti 12h30 église MEPSA msusu ne nazo pesa communiquer ezali na Yetebor na arrêt à Selma bis numéro 18 et 19 Kilt na Yetebor ebandaka 14h jusqu'à 16h30. Oza vraiment bienvenue. Tozela yo, tokutana, tobondela. So oza musika na bamboka mususu okoki toujours kobenga na obondela pona yo. So koza na Stockholm yaka tokutana tobondela ensemble eza bénédiction.
Nzambe apambola bomoka mboka nde toloba toujours eza canal ezo pambola biso na nzana bomoka mboka yo na ngai toyoka message là ino na mbetu moyoki message. Quelle grâce! Ozana na kata chambre ozoka message eza ngolu makasi. Nzamba pambola bomoka mboka Suède, frère na biso Momona, maman na biso Pauline que j'aime beaucoup vraiment. Moi simoko malamu, moi simoko makasi. Nzamba pambola bomoka mboka Belgique, papa Jean Belva na bosanité. Nzamba pambola pe bomoka mboka Kin, maman na biso Lorienne. Que Dieu vous bénisse, balandi nyonso o balandi biso na poko na lelo pe bana nzambe nyonso. Nzamba pambola bana nyonso mepsa Luanda, nzamba pambola bino, mepsa Ngola, nzamba pambola bino, nzamba pambola frère Sunda, na passer Samuel na musala munene bosa na mepsa. Nzamba pambola ba femme engagée vraiment, baso bas engagés dans l'œuvre de Christ, c'est vraiment baso soutenir musala o makasi. Nzambe abosa na ta pambola bino, nzambe apambola Suède. Nzambe apambola pe Afrique na biso eza kati ya mitema na biso na bosanité chéri nanga apôtre Dido Likenza que j'aime beaucoup. Nzambe apambola mingi. Bien aimé tokomi na suka wana toko kutana susu mbala sima na live na biso toza na dimanche à partir à 20h30. Mais ce que tu bomoni que tozu moi retard muke boza na patience toujours ya kozela parce que bomoka mboka zo luka bimsa ba makamno ça bien boyoka bien tant mutazo benga biloko nyonso wana esenga vraiment musala munene. Voilà pourquoi to banoza na patience. Si ndenge nzambe pa kosunga na yebi nzambe osunga toza na patience bomoni message ezo lekate bozeli toujours pour na kolanda message parce que nzana message o nzambe ko sala makambo minene na kati na libota na yo nzana émission o nzambe ko sala makambo be na kati na famille na yo na kati na vie na yo pe moko na yebi ke boza déjà ko pambolama biso nyonso toza ko pambolama et que toza wana tous les jours tous les vendredis 20h30 puis dimanche 20h30. Que Dieu vous bénisse na lingi bino mingi na bolingo na nkolo. Nzamba pambola bino buteza malamu pona biso nyonso. Nzamba batela bino apesa makasi. Un jour ba obaza musika to kutana na bolingo na nkolo. Que Dieu vous bénisse to kanimbalasi. Pousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va.